Bande konanga sortie médiatique ya Héritier Wata. Eza base to ayo ko sala promotion to azo ko lobela kaka bale passé oyo eleka na wenge maison mère wenge BCB. Je pense que jusque là to ko comprendre. Et Wata, est-ce que ba na problème na vie na ye na ba vie na ye ya wenge? Lokwa jibe piana to we ranson. To sa moi analyse sur yango bande konanga yi. Félix Oise quoi. Problème nini main noire ezolande kaka tote. Et est-ce que na musique na biso ya Congo soki makambo na we ko simba te veut dire que main noire ezozala ka fali pupa. Nini ezosala bandeko na biso baloba bongo. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Déjà un grand merci na ba abonné na biso nyonso o balinga biso batalaka biso o balandaka biso na ba analyse na biso et puis ba o nyonso batikaka ba commentaire. Vraiment merci na bino tolingaka bino mingi kande bino pe bolinga biso ba o pe balinga biso te biso tolingaka bango nyonso. Voilà bandeko lelo to ko sala analyse si ndeko na biso Héritier Wata moto na tembe moto na chemin de la gloire. Mais chemin de la gloire to ko comprendre chemin de la gloire ezana banzembo kitoko bandeko nanga me promotion de ezate to ebite ye moko Wata pourquoi azo salela banzembo na promotion te parce que banzembo ezana chemin de la gloire ate to Wata pinza ayembi mais apparemment ye moko akomi ye bateke ayembi bandeko nangai to ko sala kaka moi analyse sur yango koyeba eloko nini ezo pousser Wata banda bandi ba sortie médiatique to moni ekeye zongi me ya pas ezake azolobela musique na ete azolobela banzembo na ye kitoko salite azolobela ka sur le passé azolobela kaka sur bato. Or tout monde a fallu poupa soki aleki na émission alobaka mingi sur ye yango esalaka lelo akoma nenga zawana. Fali soka leki na bémission alobela makambu mingi o etaliye. Mais kokamwa surtout Héritier Wata na yeba te. Ola sala promotion sur musique na ye. Mais oui, eza bongo, ozalaki Héritier azalaki bongo. Mais pourquoi ozo sa carrière na yo? Ozo bimsa album na yo. Ce totali album au chemin de la gloire ezana banzembo ebele ya kitoko. Mais pourquoi Héritier azolo bilango te azo kangamaka na li passé? Siko yango monike bato bazo sale lo côté la musique. Yango moni lelo fale aloba bato bazo lier sa musique. Pourquoi? Parce que oleba lobela ka ba singa katango oleka na émission, o lobela produit na yo, o lobela émission ya yo, o lobela makambu na yo. Mona parce que émission nyonso o bandeko ba salaka ba mission na biso ba salaka 100% na kosa binote bandeko na 80% ba préparango entre invité na journaliste. Avant journaliste yamba invité na plateau et les canamidia ils allaient toujours négociation question ko poser ngate question poser nga yo mona ba musicien o balinga na bango ba polémique te na ba émission na bango ba bordir rebeta ma mingi te mais bato loko ba Héritier balinga toujours polémique ezala mona ki émission na e bordir ezanga te donc yeso ka sali émission sans bordir amona loko sali lokote. Donc, yé pour na émission na il faut bordir et beta ma fo mokili et lobela yango. Wani sali bien. Oh, ozana ba album na marché, ozana ba nzembo ki toko sali. Pourquoi pour yako lobela yango? Pourquoi yako talisa biso lelo na 2024 ke Weranson azalaka musicien. JB Mpiana azalaka chanteur na 2024. Est-ce que biso to ana posa nango? Est-ce que biso to ebite que JB Mpiana azaka chanteur a yemba makas mais Weranson biso na so to ebi yango azam makas na spectacle a betaka guitare a simbaka to ebi yango très bien mais ezaki Héritier azaki mieux placé à quoi ko expliquer biso yango te. Alors banze moné chemin de la gloire nanya ko les promotions
Parce que bas spiritas tout le monde a bango baza toujours focus pas ba warrior. Baza bas spiritas mais baza na bango focus. Baza na bango ba warrior révolté. Baza na bango focus na mambo fali, baza na bango focus na mambo fere. Mambo héritier bazo tala ngwa mo ba koti ya moko bazo memanaka na loyenge. Olo luka o motiver ba fanatique na yo parce que héritier jusque là azana ba fanatique mais ba fanatique héritier na fere ba telemate. Ba fanatique héritier na fali kutu koloba te. Donc bazana nu bana. Alors pourquoi pas kolinga o telemisa ba fanatique na o ba telema ba sala promotion ya banzembo na o ta fali pour paninga sala promotion na ye. Ba challenge kenda kizonga kato kutu ka mwana o amkie o abani muziki lobi leki na bino ya suka kutu te parce que na minito ambazinde mwana ntuka. To moni vraiment que inonce ce qui a bimise elokine eloko na e plutôt challenge ezalaka eke ezongi nenge moko fali mais na côté héritier ole aleka alobela makamni on préfère alobela mambo l'état passé papa l'état passé ne revient plus et que tikala ko zonga te na tawana omoni la ka ba seleo na tawana omoni la ka ba fere na tawana omoni la ka ba leboga na tawana omoni la ka be bolote mais ce qu'on a kilelo 2024 oh papa salam sala yo moko pona kinzela wana e weranson a tombela ki oka chance e muto lelo zo ko lakisa batu kaza chanteur azala ka musicien te obosani ke ye muta soutenir ka yo parce que to kosa na te ijibe mpiana aza parmi bato ba soutenir héritier tanga longwa pa wera bota ka wenge mu pepe na onenge zalaka ozui jibe mpiana ozui faire rigola baza parmi bato ba soutenaka héritier tango héritier longwa pa wera e biso nyonso tomona kolongwa héritier pa wera ile kaka ndenge nini alors pourquoi héritier kozongisa biso na makambo ba le temps passé toya kozongisa na ndenge afingaka wera na ndenge ezalaki epesi mwambo aboyi pourquoi yo mto sali nzembo na ya kitoko chemin de la gloire salela yango promotion lingisa batu yango na makasi ndenge fali asalaka fali ye moko so asali banzembo ne bandeko nanga biso nyonso tomonaka ye moko d'abord azaka numéro 1 osa ba challenge avant batu mosusu bazwa yango bomona lelo fali azaka likolo aza number 1 oyo komisa ba musicien mususu ya Kongo mutema mabe number 1 oyo komisa ba musicien na biso mususu keto ezocha bango keto na mutema o bazoyi bate muninga azo travailler boluka boyiba ta stratégie wana poso to bibo zwa c'est trop dire boyiba ta stratégie mwana mai azo travailler ndeni mwana mai abosaka ndeni pour chaque fois to mona fali na ba répétition chaque fois moi mbala na yimo kwa lobala la raté et botala ba jara be mission fali akoma oleka omona ki muninga leki alobetaka masolo ya ye alingi kute masolo ya nzinzi ya mpese ya kincheko ya nani yazo beta kaka masolo ya ye alors pourquoi pas bino pe bolanda stratégie wana yango ematisa bino potango ya osa l'émission bandeko nanga s'il vous plaît bolaiki bo partager tango zo ya ozo sa l'émission ozo lobela msusu toche ozo lobela seleo veut dire que ozo tombola seleo yo moko ozo mi bata misa na sa mesa pozo lobela ozo sa la seleo publicité alors fali biloko ana linga ngote asela ka bino ba publicité ya azo mi sale la publicité parce que yende oyambi donc faut mi sale la publicité faut lobela makamna ye alors héritier pourquoi pour ça la ngoto moni héritier bimi asali déjà banda chemin de la gloire et bimi asali déjà je crois ba 3 émissions si je me trompe pas 3 ou 4 sorties médiatiques ya nini ozo ko luka nini ozo ko lobela nini kaka le passé s'il y a pas moyen o moni ko yebi ko lobate na moment oyo maloba ko lobezo zango tinda ba porter ba communicateur na yo ba ko loba tinda ba on pese ba message ni ba ko loba concernant album o chuo bimsi la batu mais non que oya ko salela biso oya ko rappeler biso ba le temps passé
est-ce que dengo lobi bongo jibe mpia na place aza ko sepela ko yoka yoko lobake ya zaka neka chanteur ouais rende musicien est-ce que ko sepela et puis likona on ba tunie so ki jibe mpia na za international abeti beti munoko mesuka na ngwanzi mika na soni mengana bino nyonso to yebi bandiko nanga ke jibe mpia na za international te aza loko na minute faire ende kuta zo linga mata ko maloko mo international par rapport à ba concert mais faire épée bandeko na ngai ole asa la promotion pe ya banzembo na ye pour qu'il na ba concert na ye akobeta banzembo na ye ebetam eyembama mais tout le monde a faire épée apparemment za moins distrait mukie bientôt là asa na concert na Genève distrait ya nini bazana ngwe kaka ya ba main noire fali wana boko chaka main noire bozo bate bozo matisa ye parce que mutu nyonso ayebi ke fali aza main noire ya mutu te fali aza ambassadeur te ye te mutu apesa ba visa pokuna waze kwa loba ke fali main noire koto yo bato afere ba loba ke fali main noire ogite fali yango ozana main noire na bino nyonso ba misisa Congo donc musala o ya ko sala yango ezokomisa bino boko makoloba bilobela boko makoloba ke aza main noire siko main noire ya fali ba Virginia ngo ba komindeni balite akanda ba komindeni et puis banda ba komi ça fait je crois 4 ou 5 jours boy ba sauce lobela nini bazo sa nini bon peut-être ba opema total nan en tout cas faire rigola la muka yebisa ba communicateur na o ole ba ya ko finga ka fali na mwasi na ye ole ba ya ko finga ka ba warrior bazo lekisa temps bayaka nde kosalaka ba challenge ya banzembo o salaki na dynastie bayaka nde kolobelaka miziki na yo tango baoya koloba bongo eko ede yo bato bayeba banzembo na yo bagolwa tango baoya concert par exemple oza na concert na Genève tango baoya concert obie beti boye bayembi obeti esalaka esengo tomona yango même ba maître Gims wana soka oyemba atiaka toujours micro population bayemba. Mais ce que imaginez faut tche micro ozo imanzembo ba fanatique no ba yebi ngote sala mabe makasi ngaku de préférence yemba ta banzembo akala to yemba banzembo asika parce que na banzembo akala to zana banzembo kitoko to zana banzembo kitoko bandeko nangana ko sabinote na côté affaire mais na banzembo asika ya kitoko pe eza mais sauf que eyebani te bazo kokosa la promotion malamu te ole basa la promotion bazo préférer ba finga ka mwasi fali bazo préférer ba finga ka fali deux fois bazo préférer balanda ka mambo fali oh tango boko sala bongo kombo ya fali nde komata yango bomona ka bokomisa numéro 1 bino moko sans le savoir à part mosala na ye. Mais en vrai, il fallait à dire. Bon, le bozwa maele wana mninga zo bosser. Les pobino pour comment bosser bongo pour que bo tambola banzila moko. Mais tellement bosa na bino kaka na bolinga kozwa maele na ete bolinga nde bo pota e buzoba. E bozo bosa na kina buzoba o bolinga bo pota fali bozo matisa e bino bozo kita. Ah oui, ota fali soka bimisi ka nzembo lelo lobby déjà. Donc, et moi lekelanga oh bakanya ngondeni. Pourquoi? Parce que yemoko déjà za focus na msala ozo sala. Yemoko za makasi na challenge. Yemoko ba fanatique na e bien sûr des fois ba kota kana buzoba kaka ya baninga me mingi bazala wana bazaka motiver ke challenge ke zongi basali bwe bazongi si. Yabo moni frère fali pour pa beta yu arena e kenda kitoko. Omuna ke banzembo nyonso presque fallait à beta sur 100%. 99% ba fanatique ya fali ba yeba banzembo wana. Pona nini parce que yemoko déjà ayebi msala ko sala ayebi stratégie ça ela msala na ye. Mais ba mise na biso ya Congo ebele bazana stratégie te yango ekomi ka fali menwa wana boko chai boko matise tinati. Et l'icône bingo a pesé des dates à double stade de martyr. Le 10 août na le 11 août. Besoin niveau. Et l'icône en 2025 stade de France. L'icône en programme ezai et belé. Congolais to tika mutema mabe.
so lingo kokana na muninga travailler. Ah oui, so lingo kokana na muninga travailler o kokana muninga. Longola mutema mabe longola keto, longola distraction mafinga. Ba golo bo longola distraction mafinga, bo travailler, bo réussir. Voilà, merci na ba abonné na biso nyonso bo like bo partager pona lelo to suki awa to koya na numéro ekolanda to continuer ba analyse. Merci.